Bandeko bangai bofongola matoi pe boyoka esika nyonso boza na mokili mobimba. Atalisaki na bango banguna ete bozela ngai oyo nazonge yanga na bino nanu esili te kombo na ye nani. Pona bourgmestre na Njili kutu to mona on dirait chantier on dirait bataille kotia. Doye pena toyebi te. Ezala o azalaki. Ezala o edo bango nyonso ndenge moko. Toyebi te so ye mo ki seke danga longwa likolo kuna pa vandela na ba posto amike wana toyebi te. Ngai na 1974-75 na sala na hygiène biloko izo salama ezate mais wuta ba ministre na ba gouverneur ba matali kola mibeku ba boye hygiène ya una mbuka Congo ezo comme poubelle. Merci. Njili est devenu comme une poubelle. Njili n'est pas à l'image de Njili, mais il y a des fils qui honorent la bonne gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà notre candidate pour la nomination du bourgmestre de Njili. Merci beaucoup dans votre espace Congo Télévision 1. Je pense au message qu'on espace Congo Télévision 1. Mbote na bino. Bana Belgique mbote na bino, Paris mbote na bino. Yo na ye. Wana suka batika leso na Yesus. Le to lo ba vérité strong. Donc émission ya yango to tonga changu ya vérité yango yo. Yango yo to tonga changu. Ya. Yo nga biya tama to ifongola matoi. So ingo mission ne beti batala ka acheter batala ka taiter. Donc mission yo tala ka atenga te. Tanga to le vérité ya. Yaya oda nzela oyo abenga ngo route komaf. Nzela oyo banda 1998. Muse Kabila yebi nzela bien. Et kanga ba rebelle nzela oyo. Ba rebelle ka bona nzela oyo ba rebelle. Kala nzela oyo. Muse a comprenant. Azoba na tangu a récompenser biso la marché liberté. Nzela oyo plus de 20 kaka boye. To senga bino ba konza mboka. To fingi te to lobelo kote. Otala kabiso na tiangu awa tozanga député tozanga mutu bana tiangu balembi na bango vérité otala na simananga Bethesda bandi a Bethesda otala Bethesda mambesi la kana Bethesda mais turo yo esili trop c'est trop soki papa loué mazalaka soka yo makambo alinga koya ba o baza abayaka te po ezalaka te balembi na bango professeur lembi na bango président nga fatigue Ukonzi kucha pona yo. Toi c'est trop oroyoka makambo yo. To lembi. Ndela oyo Bethesda ngo salama awa. To yebite to zaka nini. Botala bien na sima awa papa. Soit solution makamanzela oyo. Ba immeuble wana to na ville. Ba banga ba mwelo ba zelo e yaka nzelo oyo. E yaka nzela oyo. Population comment elembi nango. Comment les gens vont sortir parce que le lobe là donc population doit plaider. Donc président ma kondi bozwa ka otala nzela oyo bo c'est trop ngale na kiti awa bona ba vérité tonga chango ezalaka te ala te basala nini ba rebelle awa nzela oyo kanga bango lemba te ngaba te isezo te kaka chango njili yango njili otala nzela oyo yaya nanguya na yenza mimpungu tulendo abimaki pe asekwake atalisaki na bango banguna ete bozela ngai oyo nazonge yanga na bino nanu esili te